l'homme l'autre pas tu t'as moi les mon à l'autre tiens l'autre mère habite l'autre mère alors mère le roi à l'autre ici ah ça va non mais mère tu l'autre on est bien l'homme a passé sur la guitare mais voilà ah comment sera moi la classe mais papa va pas faire l'école attends à souci si andimi atika biso tu biso za mon ndula aleki biso toi que pas mais donc ton demande en plan aleki bino aleki ba mukulu biso to aleki ba we ensemble ba confier l'idée les maman d'abord pour maman babota biso apprécier ndoto pas passer na gare na mon mais na guitare le ba bosé que moi la moi histoire ngo absurde na boulé na boulé tout le monde a le temps la question na son avion na c'est mais pourquoi il y a un problème pour sur aéroport quand on entend la bima final pour sur la tala ça va calcul l'autre babi toute vérité n'est pas bonne à dire bah moi je suis au rôle tant mon bombe en va qui n'a pas eu tout ça l'homme va l'autre ça va l'homme l'autre va dire bah n'est pas l'autre ça taliban les gens ont gravité même c'est moi l'autre l'autre taliban c'est pas grave moi ça mettons un peu mais c'est moi l'homme pas l'autre oh l'homme pas l'autre la personne est exemple ni to salité mana mona pas la bango continuer avec muke faut pas que ne peut ni to tongité ni to salité mais ça muke trop et ça va moi que là ni to salité bon ni to salité faut pas que ne peut ni to tongité mais jeunesse on a déjà écouté jeunesse donc avant faut tout savoir tout na pe ni la salle illusion te kaka na mandat ya président oh ya président salle illusion abandi na au moins ba combattre ba lingango na ni ba boketu so ba ya beta na poto ba beta oh si bana banzembo o bango ba lingi ba jibe ba beta ka ba ranson ba beta ba fali pou ba beta ka ya ngwana bazar ba c'est ko tchon album to quel album elle veut ni to to ndembe ya ni to salité ngwana ça va mariage na mwasi na yo bongo bala tous les nzemba o bimande on commence à casser mais d'ailleurs beta déjà kala la beta déjà et ça chanson patriotique ba sala ngwe belete makala bomba na ba jamais yo bi faut te beta ba to so to beta to tik bomba so to bimana nani to salité d'accord ba censurer ni to salité ba katango le kapenda te ceux qui va respecter droit ya mboka te ba boya parce que so nzembe bimi to zwara specimen ndenge ba sala specimen ya mina mambongo ba zwara maquette ya plan botini na censure directeur nous dit que le atali ngwa yoki ba examiner on so que ça bien ça consommable na population eleki ba ba l'équité parce que les combattants ça na mboka to cha loi do ba zwinze ba misi ba mo sa ba le kana censure boya bino donc beaucoup de ça ko lo ba ke ba combattant bato ba robeta na poto zaka MPR c'est quoi azan ministre de culture ya photo to préfet poto azan nan kay bango bana structure ba ba musique kasi bazan ba nani ba congolais ni to tongite na 2 ans angesa sou bien ni to tongite na ni mais oui na 2 ans to moni makanda prince makanda to moni prince ya sosa to moni ba saute mouton to moni gratuité scolaire to moni IGFE ba kondi bango banga ko yiba la mboka to za ba congolais to bi idée ya nzembo wana wana eza par rapport au bato ba comprendre ngai na bakiseli bango kaka fa ba kepe ni to tongite ba ke makanda ba tuna tout prince kota na bisu yo na 2 ans yo salani yeb sanga lo sana 2 ans moi na nzo na poto na soto na ki na 2 ans to salani to no kwa na mabele hotel mokwe so batiki obungi siko biso na lingi na 2 ans sala tout do ba congolais ba expatrié toke simple bana botama na mboko mona ba français ba pesi ba loi jamais toke ga français musika so mona ba gabonais ba pesi ba loi jamais ba koma congolais ko pesi loi na poto agence ya solo PSU oyo koki kotinda mbongo na yo pe koli na yo ekomi joli kitoko pe ozwi yango yo agence transmaritime Luanda Kinshasa oyo ya PSU Lumbela miti service le patron en franc suisse makila ya ba patron awa masolo ezali mobimba na agence transmaritime Luanda Kinshasa bazali kosala ba transfert ya ba mbongo montagne na prix mukie pe kotinda bakoli basalaka pe
vente ya occasion d'Europe Suisse na Luanda Bairo Oji ayenda awa na Transmartin bapesi pe lisusu possibilité ya paiement na Europe. Donc ndeko aponi na Luanda bafuti na poto oza mobimba. Soki ozali na besoin na bango okoki kozwa bango na ba numéro ya téléphone oyo 0041 77 556 0348. Siège na bango ezwami na Suisse, Paris, Lyon, voisin ya Suisse. Non, c'est trop fort. Awa na agence Transmaritime Luanda Kinshasa. Oya PH Lumbela Miti Service. Mosala esali makitoko a moyen temps po bango professionnalisme nde efandi awa. Eyokani l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, bonjour et bonsoir très chers amis internautes. Bienvenue sur Africa Elengi Télévision, votre chaîne d'actualité, votre chaîne à laquelle vous recevez toutes les informations en temps réel. Encore une fois de plus, je vous dis bonjour et bonsoir, tout dépendra de l'heure à laquelle vous allez capter nos antennes un peu de partout dans le monde entier. Aujourd'hui, dans un seul but de service, je vais recevoir pour vous Blanchard Moussaka de BCBG, Vienanga. Donc, c'est avec lui que nous allons entretenir cette très belle animation. Tobé Tamama Solo concernant l'actualité musicale parce qu'il y a bon dans le monde de la musique. Entre autres, les rappeurs historiens, moi ma solo na biso ça la rama bien. Je pense que bato belé ba rota la biso na ngango etelemi et sengela mi bazo CP là déjà na banda ko ba été Blanchard Moussaka est déjà dans nos murs. Ensemble avec ça on fait ça. To komeka un peu ko sola na ye to loba Tobé Tamama Solo actualité. Avant de vous présenter mon invité, rapidement je dis un grand merci à toutes ces personnes branchées, connectées, scotchant, c'est notre moment. Merci aussi à notre Dieu tout puissant, grâce. Merci à Karine Manessa, Pitisha, Exike, Sabikike, Sanasisea. Et puis Dani Chando, le chinois congolais, Norpelina, NN World Style. Pourquoi pas aussi penser à toi, à Gérald Slingue, grand frère Yamoto. Ma mère, Midi, tous pété dans Betolo, Vita qui sont, il y a Caps Kapangala, Maman Vita qui sont, il y a Caps Kapangala, Token de Vision Salaf, notre entreprise événementielle située à Paris. Sala food oyo bongo na service na bino na kati ya ba fête na ba manifestation ba venir na bino surtout les abongo Sala food oyo za pour superviser tout comme ça service ya malonga pe ya kitoko ba répondre na bango za exceptionnel vous la ma bio et leur bio si vous voulez nous contacter voyez car en Instagram vous commis Sala food voilà vous allez retrouver notre entreprise événementielle située à kati à Paris. Ensemble avec Richard Mpessa, je vais devoir recevoir mon invité qui est Blanchard Moussaka. Mon vieux. Shadrach. Bonjour. Bonjour Nicolas. Danger. Petit non. Yo na ba chroniqueur yo ba ça la boulot de ba c'est petit sabato aux à côté parmi les 3 ou les 2 premiers qui montaient sur qui minute les message wapi. Ils sont là bien to comme le roi camarade de cantine na mai. So moni cantine a comme qui mama ya comme kama banga to zelo c'est que ça to boki comme ya chantier. Cantine azaka ka musala na ezali comme maman et donc biso na bino tozana partenariat moko à vie. Proverbe on a aucun cas les loya sika na ebitenga kuna ebitenga proverbe ngana lobi na ngakaka yele mona ngo pour parce que na sala proverbe tenga lo bara proverbe ya mona sila ezala kati donc cantine na mai ouais musala cantine ebika comme maman oto yebele na ngo ka comme maman ah ouais
Ce qui est commis à mémoriser Luna Kaya. Ah, comme il y a moins de chantier. C'est combien de chantier dans le Toboki. Mais t'as pas nzungu ba maman ka to no mona ti. Nzungu za ba lambela bile. So nzungu ko mokali nguba c'est au tibol na ona suko mona c'est à Toboki. Aza su neti ala rate. Zaneti bazoka. Tant que ça la kana suka likolo na ngamela mai wa. So yemu baso ko sala lokwa pema. C'est que ya suna suka lite. Yanga moko. So mtu mna. Telo sa kala to sa lokwa pema na bazoka. Na mona ngwe sila. Eza su c'est hein? Les sila. Kale ala rate. Izalaka kala. Ole bazoka wa ermo obika jana kuti on a nakuti on a Turquie na gangi j'ai mon tendance à la kala pe o yiko kutango ozi fulful la savo balisi na kop na mai ozi tu abik oti o fula on a Turquie ti lelo na veni ya 1000 personnes aveni ma benga on a Turquie 1000 personnes babi eza veni aveni pare nzambe muta sala ko bongo vous comprenez 1000 personnes eza ndeni. Donc, avenir eza l'unique avenir dans le monde, eza na lisolo wana. Phénomène bizarre, ba beza bongo banda mukile banda. Pour ma nzambe mingi le kana Turquie pe belé. Même si monsieur maman Sainte Marie eza na Turquie wana. Na sio avenir na les années kitambo mubimba. To bandal mubimba. Donc une commune mubimba. Bazala banda côté ba le kana avenir wana. C'est vous comprenez on a le banda ko zate me batu bo tele ti batu tuna ba pale ba bimi siko ba le kana venir ba ton ti poko ya ndingi do venir faut tout en la batu plein on irait oui présent ba sa meeting na liboso to on irait ba père toi quartier ba kufa ba la muki ba za ba temi na plein ezalaka la plein banda ton ti poko ba benga on va venir 1000 personnes de toto kiti na métro to koti place yango 13e de même na César Mangaya. Après si le célèbre mbote du chroniqueur, caméraman chroniqueur, célèbre Mangaya. Donc tous les chroniqueurs na ba chroniqueuse. Oh yo yo ka ba kena poto ba kena na nzela Turquie. Il faut monnaie. Azam muté mama dans le rôle nzamba tikela bino ye na Turquie. Le faut vendre chez yem ta la kisa yo place okende so ngosa pe boulot ça pa na ye donc célèbre Mangaya ki caméraman na joka na Blaise Bouye kala na biso bakotinga na venir menga bino ya problème les ababi et la ka boy so na komona venir nga mo pa curiosité tina zonga kanema na yango 16 jours on dirait ba tout toi mukili batiki bandako ko ba biale kana venir makambo ze bele bele mukili vraiment nyama moko pe boazala kana Hollande nzamba sala bizarre alala 7 mois la muka après 7 mois alors 7 mois la mugi après 5 mois donc na 7 mois ya rolala avant azaneti ba chameau hein alala ka 7 mois ya rolala 5 mois ya rolala donc na 5 mois na lera blo 7 mois mak bo to tambulaka la muki to mona mabebe bele donc so alali na 7 mois na ola muka ala mukati mapema apema ta makambo za muki ezali ko mfona mona lion blanc na Afrique du Sud na simbe Lion boy. On a simbe. Na moi le roi jouer. Bon, tu bête ma soeur, son gars va vraiment voilà, il a pas découvert très bien. Calme. Voilà, et alors toi bana ma soeur à BCBG, évolution d'activités à comment donc aux élèves balle de match toujours mon on a dit sanga là mission na kalani. Ah ouais donc balle de match avec papa chéri toujours na falaise. Makamutu eza pepele plan PCC la nango le buna moni 4 producteurs bazo benge ba wela na nsomba plan yemo sala ngo sans producteur balbum to ma leader ba sala balbum to yebi tout oyoyo ka no yebi échanger na ko ba leader ba mo ko financer ba mo échanger na kasi parce que ba producteur bazo mona na te bele ba komé ba micro alors ba bile ba mo ke na ba 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 misela nga pamba ba biso ba buleke na zoki kwa na zoki paquet nzoka leader producteur etant sous mona coproduction to leader akimina la alors yango ekomaki bongo mingi
Ah, il y a Feli Maboulou. À côté, on a la chance dans cette émission. Donc, moi, on a poto comme ça, poto le roi, si m'a parlé. Mais moi, on a poto mort malamou. Il y a Feli Maboulou. Non, ça, l'émission, on a rappelé. J'ai un bingala, t'as bijou. Il y a Feli Maboulou. Voilà. Ça vient à Feli Maboulou. Salutations à toi, il y a Feli Maboulou. Ça, l'émission. On dirait qu'il y a une émission déjà. Ah, donc, ça va Katia Robin a fait. Na chata moi carburant et puis ah, donc, on veut dire. Bah, producteur, les lots, bah, comment moi compliqué. Alors, même ça, leader, problème, n'a pas musicien. Très bien. Après, c'est un bon côté. Ah, soit qu'il y a une musique, produire, bah, Kimi, leader, comme la première mission, bah, leader, et bien là, Congo, surtout, papa Chira Boyanae. À comment il y a mon roi Sali Planae. Celui producteur, à mon attaque, le plan. Le 4 producteurs, bah, bien lié, bah, je vais la balle de match. Oh, 4, ouais, si, il va doser. Écoute, mon roi Koufi. Non, parmi les producteurs au bazar. Tu es parmi les producteurs à vie. Tu es un producteur. Oh, monsieur Simon. Tu es pas Cardozo qui producteur. Cardozo a pire vieille à papa chéri. Cardozo a pire vieille à papa chéri. J'ai tout le monde macha moumenu na e. Donc il y a un à parler. Moi encore makamuto alingasko leki na e. Il y a papa chéri à voyage, il y a banda il y a plein zone qui concert rebelle. Tout aussi mais c'est Simon, mais c'est Simon. Fait de l'amour TH, ça il monte le meilleur. Mais c'est Simon Camerounais. Abandonne à biso Simazul petit na yépé, Jean-Pierre Saba petit na yé, Camerounais kaka. Donc auteur outil comme ça, mais ça on a mort na ba kundité, Roger Mel à partir de Mikilim, tu as bien revendre ça tout à papa chéri pour photo témoigner. Très bien. Reconnaissance n'a sauveur lié. Aza Camerounais pour naka papa chéri comme produit na yé et par mona yebana pour na papa chéri. Je collègue Koutou, a bien papa chéri, je ne vais pas bien filer. J'ai aimé l'œil de Salvatore. Sur net, il y a un fanatique à papa chéri. Pour la matin, il y a M. Simon. Les 80 trop plus de. Depuis que tu as un M. Simon, tu as la ranaï. Il y a même remettre à papa chéri disque d'or. Donc voilà. Mais la politique, c'est un bas de match. Alors, il y a un série, or répondre dans le critérium, à repérer ses plans. Vraiment, on a séduit quoi. On a séduit, il faut qu'on ait un peu de Cardozo Mamba. Il faut qu'on ait un peu de Zawana. Il faut qu'on ait un peu de Ted. Banzemba kitoko ya belé na kati ya bande. Il y a un problème là, la zone sera absolument dans le Congo parce que tu peux pas mi tout. Barit Membele bimala, Barit tokuta. Ba chansonnette, ba omba, ba Jeannette Bombo, ba si on t'est touché. Ba li passe à la bonne ba yana ba on bazali. Net ba tête ne wana. Et ça nango ka ba omba. Cardozo moi mais ça nango ba recto verso. Donc on dit que non parce que ba te belé ba bimala rumba ba perdre chance ya koyoka ba on la vie. Très bien. Ba blues, ba rythme le roi ba blues, ba jazz. Jazz. Ba reggae. Ba rap alongo la reggae. Abomana moi jazz. Mais rumba rolongo ndenge rumba international. Azon si so pena ba rumba pire, ba rumba kafu, ba rumba bio. OK. Koyoki pena venanga maema. Yes. Donc venanga azon si so ba rumba bio. Oto no koyoka pena na kotindeli mwasi lettre bobo na mwasi atanga zongelio. Otinde mbal lettre na nzemu kan tanga na nzemu tel. Mwasi ayoki azongelio. Mobali pa yoki akomo luka yo. Po lelo banze mwasi lagi. Et comment il m'a bonné la souhaite simbi en face au lali. Mais pas ba ombe qui souci na mtento. Ba ombe ba chanson était ba omba. La star Isma. Ozo boulé. Ya balanga Isma balanga ipana ye asala plaisir. Ba tu bi Isma wa na sai sai ndeko na ngai. Le ba la ngai bi blanche. Ngaso mo sa ko selinga zim na boya raté na zela 9 mois. Mais nga pa nga ADN raté funa wa pa suka. Ce qui c'est un témoin na ngai. Tu ne peux pas pour na mutu na ngai. Le ye ADN abi to batale lo ngine ko kana lengende ko na ye lo te o maboko na bango ya ka boy. Ya bi fa yo rason. Aboti ne o César na moi na ngai. Isma. Donc ça tout mes paroles parce que ça la nga bien. Pablo Ramona Kangaka. Net j'ai de la boire qui colibé mort dans le vide. Na répétition. Et tu n'es pas la salle à Yanaï. Alors, c'est bien dama, bilé, belé, soupe mouké. Donc, je dis, musique qui toque, belé, la comédie n'est pas bonne, on va dire. Vous voulez? Et tu n'es pas là, bah, quand on est belé, bah, on est mouké, mais bah, on est belé. Bah, on est mouké. Bah, on est mouké. Bah, on est belé. On a moutou, on a 500 francs, on a 500 francs. Ma soeur, 1 million.
atongi yo si ça tongi ça kazu atongi ngado bata tonga baleki na makambo baleki na courage donc allez dimi kaka meta tongi mambo ebele donc azolia muke ma tonga ba tonga ebele voilà donc moi les blocs à 1000 francs ma bête ma sola $8000 akasale muke ma tonga ebele na soki yango partir j'ai dit là bas que c'est papa chéri bilé ebele soupe muke c'est que là le bandenga le bandenga na kenango ndenge mususu oko formula on a na phrase le gens on a ndenge na ngai pour na bona teka senga sa moto Pona bala fona na senga sa moto mikangama ta ba condition pona ba peso condition na papa moi simo na ndimo zo mwana ngame mbongo te na senga sa moto mikangama de sera lingité ba mwana senga sa moto kangama wapi so ba parole wana neto ko parole ya ba de match la parole ya ba de match ba parole na ngwa parole moko boye trop philosophique comme là papa sera pensé moins belé na biso to participer na kati to penser moins belé donc mutsora yo ki to zongi si luambo na tabulei luambo ara trop société tabulei ara trop philosophique très bien nzemba tabulei pour comprendre ngo faut zo moi temps mais nzemba luambo dès que zo beta faut comprendre et ça makambo e ba sujet quotidien ba fait réel ba fait vécu au vivre en penza voilà bandeko ya basi yo balingaka basa bandeko ya mibali te epreuve aneke tomonaka bandeko ya basi basi na biso basala vraiment jalousie moko soki bandeko na biso baye moko bandeko na biso balala na ndako moko biloko ebungaka natiaki bagi na nga mafuta na nga nazomona yango te me mokondeko ne tovanda ne 15 ans oseki nini nayebi tina aseki nga mo comprendre donc jour to babiloko ebungaka juka bandeko na biso bayaka très bien mais jour bango bandeko na bango bayaka biloko ebungaka te omona voilà saka fufu mona katikati osomisa fufu kutia ngo katikati ndambo ekamina tina ba mama mais pas biso basi on comprendre donc lomba yeba makambo soki okuti mwana ya mbanda mikorobo soki okuti mwana ya mbanda bokolo malembe bazuwa ya mbanda na yo tia pembeni bokolo mwana oyo do mbanda za mama na ye mais mwana za mbanda noti très bien mwana za makila na nga mwana très bien moi c'est luambo ya papa chéri qui na une éducation j'aime éducation quoi na vandi ba didika lomo ba faut quoi comme la technique mo tous les musiciens faut boyemba tous les vocaux boyemba tous les nzembo ça micro bozo ba onion bino tout du coup so ba 50 boyemba 50 pour mo ko bela muso ko longwa facilement moko tout comme tout homme est remplaçable mo ko remplacer très bien bazo médication mais faut qu'on a na mais la parole sur l'éducation na ko ngo bien te même si non ça riche même bana lunda maman na cha est-ce que bike nzembu yana so mo mon fleurir ayemba zona yo baron et ranon nzemba parti wana eza parti papa chéri ah bah ouais yana bino mon fleurir oui parti on a yo qui on nzemba papa chéri bana lunda to ki chassa fona tuna ki ben titre mais abi parti maloba locataire na fin du mois locataire ennemi à Bayer tu veux peut côté mususu le 28 locataire à banga sokaze banga kololo pam kasi ya mwana donc le 20 papa sera yembabi la fin du mois nous sur locataire à komara ennemi à Bayer ce qui boyo kan bien préavis bandu kuma samba mame mama na Kinshasa ngabi mais respect mokonzi ngabi binadama moto pamba l'homme qui a mis l'eau dans coco mon leader nga jidel to benga ki bongo ngabi imbango depuis la nuit d'état kotoko na ba imbango le 28 le 27 le 28 locataire à l'autre akolo si ko papa c'est ça le bango déjà na Kinshasa 15 ans passé que la fin du mois locataire a comme ennemi ba yeso afuti malamu te mbala moko préavis très bien donc même parole vous avez la moula on mbula ya monaka na crime moko lobi pour moi pas monaka makambe beleke ba mise belé cellulaire azali alimentation mon cellulaire a personnel na carte papa chabi cette fois-ci pour après en fait au béton cette fois-ci vous allez subir la niatakance te okapé côté moi album moins bimi la niatakance oh binada mamona ramusika makambe tu yalo bakamona et donc ça la mara yo aza mutu mona banzembu pour qu'on la regrette mutu azati très bien soraza
parce que les autres ont perdre rumba na biso to bakisino ba mambo belé ba afrobeat ba kombo belé to lukeli yango ba rap ba rumba rap musique urbaine comme mambo belé to perdre eloko ku papa lomba tikela biso eloko veut est ba to ba tabouler expliquer ni mambo libanda l'unique mutu na monde na Céline Dion na salangote Michael Jackson prête à salangote azo pe ida salangote o tu ba bimaka wa ba keli banal ba salangote ko beta 30 jours na boîte ya Olympia na la taverne. Combien tu as 30 jours dans la boîte Olympia 30 jours. Combien tu as 13 jours dans Olympia à guichet fermé. Musicien mon banda musique banda à Salangote. Loi taboulé tant manga que dans Olympia. Ba pesi scellé. Pendant une année à Mobutu. Mobutu a invité responsable de Olympia à une semaine que tu as des tables à répéter. Mais taboulé wana na suka longa tiki sur rumba. Bakitoko etondi yo nzoto mazi namona moto nini nameka na yo tero luambo deva bolanda zo bamuno muntu lekya motandile bena na lupompo ya kwami bata binge akwami bata binge telele lumonamo ama baditata beno balusansizi mama pi tout la musique mais tu repères des rumba pourquoi c'est ça et on va passer à zongi sibiso pena na rumba na bas de mata zongi sibiso na rumba ça quoi le baranita la modèle mboka na biso mais sozo lena mundele olena français compter mamba ba fourchette ba lutte obima sozo lena chinois compter ba baguette roya mais sozo lena congolais sur la maboko na pomme et c'est fourchette goni makwang jamais tanga liboko mon différence na misapio oya leko na munene na za expérience ya na ko comme ça kwanga mwindo pembe na konyema nana buka na kati kola ne makwa donc zongi sabitu na makama mboka na biso bobiso trop mundele mboka na biso voilà tout le monde a ba petite sœur bon ezaka masolo tout le monde ba poster belé ba film porno ça boy buka mama mbetu zala ni mais surtout ba père na biso ba poster to botate ba botate sur la poster tata la maman donc on y est tous en moment kamuna biso moko kaka très bien faut perdre ka identité notée OK so perdre identité style son père de Samuel Eto'o baluka modèle tout a comme espagnol ça va jamais Manchester Barcelone Yebiter babeta kali sola Messi na Cristiano Messi a retia bien Cristiano retia bien Samuel Eto'o ti premier bien ti bango po loko na mutu mwindu yango bochanga kati donc to perdre identité na sote musique to za bien eblo fête de Kabo Rosanga te gratane Rosanga te na fait pourquoi tu as gratane pour quand ça va dans école primaire na bango o tape bomba sukali ouais nzete pour to quand ça école primaire na fait un mariage batanga ba bomba mais c'est to quand ça mais c'est kuka ba madame Cécile pour la nostalgie très bien mais il me ressenti que bloc a fait bina donc ba ne ba thème la rota soso pour la Congo fête zanga soso et on va compter la fête à poto la fête à poto fête à soso ne fête à pas pauvre na Congo fête zanga soso et fête ba rotonga ne va pas consistant faisant mais le retour examen oh et pas kendara moi ça tout le monde a sauvé tout mutu il y a si va mutaratak c'est liangombe jamais mutaratak c'est soso malibata jamais babaradi prier lia soso lia soso le mutu absolument lia soso après ça ni bon akamundele ba lia soso arato zoka yo lia soso pour soso za nyama moko kenda mo valer pour partir il ba sala montre montre ne la raté 6 heures faut soso gama doit partenaire aux doit ça montre donc papa c'est raison si so kaka na musique oyo veut bokelo senga tikila ye na musique oyo papa ne luamba tikila ye na musique oyo père na etabule tikila ye na musique oyo veut pompolo ya tikila musique oyo samangwana atikela voilà to kota directement na débat au cas na cadre ya musique to komona bon Nicolas comme yemba net na 18 ans am ça na ba voix ba mulolo recto verso tu préfères na souffrir quand tu as malgré ta là-bas la siliki Roger mais Roger au moins papa sera vendu azala micro ci disque na habité azo yema au disque te yemoko dans la limite musicien na Congo va reprendre des live na après reprendre le studio na live na tous les Roger soya mais ce papa sera dans micro pour tu disque habité arranger na habité ba voix na yemba ndeng mana yemba donc copie conforme na disque donc azara rare des artistes au ba reprendre studio na live donc to comme ça rakolo
au-delà des paiements, au-delà des souffles de vie, au-delà des menteurs, mais tous les rappels à Colombe, mais c'est papa chéri Namboko. Voilà, merci beaucoup. Je pense que cette émission fait un grand plaisir à Karine Mané, sa British, aussi à Dani Chon, le chemin congolais, Norphéline, NN World. Je suis toujours avec Blanchard Moussaka, tout continuer. Blanchard Moussaka, ce qui est le tout ça, mon analyse. Aujourd'hui, par rapport à la musique de nos frères, il y a MPR. Lelo babetinde mon abango ninto salité otoko bengango chanson révolutionnaire ils ont salement révolution par rapport il y a biso ba jeunesse ils ont révolté jeunesse il y a lelo jeunesse o elali jeunesse o fukami jeunesse o ils ont manipulé sous prétexte qu'ils ont manipulé par ba konzamboka o bazo sunga bisoté et tout ça là machin machin ma misala zemwana ils a dit validé bref tout le monde va salir 1 million de vies dans laps de temps seulement 5 jours. Tout le monde va consommer positivement. Mais plus grave, c'est que la commission de censure et ça l'interdiction dans les médias surtout à King. Et puis, si je n'ai pas oublié les noms, lettre Yaya Titi. Donc, moi, le texte, on dirait que c'est interdit. Mais tout ça, beaucoup plus focalisé dans le MPR. En tant qu'historien, en tant que Congolais, au Kolobani, par rapport à la situation, comment on a dit ça? Bon, c'est ça, c'est ça la succès, il fallait pas ça la succès. Et moi, tu as genre l'informel. Tu as l'informel, tu as l'informel. Donc, après, on me dit souvent, non. Ils sont bas dans la réalité, mais ça est succès. Tu vas dire, c'est pour te bagagner. Et ces personnes-là, il faut continuer. Biso 25 ans baluka biso poto aussi la tête. Yo bani na basipote bagangi. Loko kamia mabali ti oganga libita chino tondo toni po après wana fo mokoya. Mais to moni muta filmaki aleki na TV. Ke peta ki manganda bombe, peta mona na rasuste. Bon, neti ni to salite ngana mona ipala bango continuer yaki muke. Continuer yaki muke faut pas que ne pe nini to tongite. Ni to tongite na 2 ans. Angesa sou bien. Ni totongite na ni. Mais oui, na 2 ans, tout le monde Makanda. Prince Makanda, tout le monde Prince Sosa, tout le monde Bassot Mouton, tout le monde gratuité scolaire, tout le monde IGFE, Bakondibaron Banga, Balamboka, tout le monde droit, état de droit côté, au soit le premier ministre. Babylon a tout fait à ça, moi, non, mais par rapport au contexte, on a une bête histoire aux jeunesse, ils ont vivre. Mais jeunesse, attends. Toilette, moi, on a une mission à Bino. Toilette, moi, ça, il y a 54 personnes. Il y a des copains Maya Boaka. Salité qui était, bandit Baroya. Batou, mon bout a créé 32 ans. Exposé sur 18 ans. Père n'a 5 ans. Ça fait 54 ans. Si on a 2 ans, vous avez fait ça la netini. Il faut pas appeler 32 ans, maréchal a Timlagi Liboula Payo, Makasi 18 ans, 5 ans. Bon, on a 2 ans. Pour vous faire président Félix Salanine. C'est mon autre Félix président Félix Salanine. Mais on peut baptiser président Félix. Non, il n'y a pas de chance. C'est une chance. Parce que na pays tout ça l'homme va l'autre ça l'homme l'autre va n'être pas l'autre Taliban là les gens ont gravité même c'est moi l'autre l'autre Taliban c'est pas grave moi ça le mettons un peu mais c'est moi l'homme pas l'autre oh l'homme pas l'autre la personne est exemple moi t'en quoi ça tokenda Moïse doté na spiritualité ya Nzambe doté na esprit divin divine ya Nzambe aza na bâton magique pour kabula l'océan masali 40 ans na bâton magique na si on a 2 ans asali 40 ans okemba na nzela mais na 2 ans bolingi président Félix asala neti nini na ya obike ina nek na 2 ans président Félix asali pour le 19 février da bandaka boulot na 2019 a couronné bete ina qu'on est une année, plein au petit monde entier à genoux. Ce que les États-Unis, les Lipiaka, France, les Lip Mouboulou, Italie, les Lip Moubon au Congo. Ma petite a bien les Lip au Congo. Coroné Kanye une année. Non, petit qui était pour tout ça, la couvre à 23h. Coroné Kanye une année, nanti le nom d'âme. FCC compliqué. Alors le bello au boye, tout le monde, maman m'a dit que n'était pas boyant. Alors le bello au ministre, moi, les tout tala, ma bête est bisoté. Donc plus de 5 mois, oh, il y a une année 5 mois, il y a complications. À peine now, auto gagné majorité sur 4 mois, à ti gouvernement, ça sur 4 mois au sala. Mais à tout bunda bongo métal, tout le monde a gratuité scolaire, pas une mona, le tout seul ambassade à Jésus, qui a une vie éternelle, mais tout bêtier. Jésus va vite, mais tout bolé.
po mutu même ça tombe na ye kwa na ye yet bakangi ye bamenace ye babeti ye babomi ye mayeli biso vie éternelle mam président to mona pas président Félix so to perdre ye mam esili so to zana ye nzambe apesi biso ye Congo bafunda monde entier babomelango ba tout le monde entier akasis alpha voyager longola bakalo tu ba cha fallait voyager trop alongolo to mona ba j'ai de 20 bani tous les présidents pembene ngani na mona pendant ça ba camarade na ebité nan camarade moi kanga na nzoto le roi John Biden président des États-Unis a comme si président Félix camarade makasi bon ya baboy donc makamina na website bon tout le ba biso moko to mona na président des États-Unis comme donc John Biden lui a foutu ba nyonga président kala malé mazo mo ba tout auto kangaki au grand remède malé la makasi qui c'est makasi mutana kanso pese paracétamol akangi ba tout le monde ba to na bambongo awa to monde ba président ba kolinga pays na biso na 4 mois au soki 5 mois kaka ma congolais to nga sala makamutu 32 ans mobutu a compliqué pays il faut 6 ans 18 ans ya Kabila il faut fidango 5 ans plié na 5 mois na 5 mois ngala monde ba prêtre na mboko yo ba kiso lobine a côté muto biso azate prêtre ba président za dictateur ba bon benga président Félix dictateur a ce que boyoki moi solo donc to peseta ni to salité mais amu kietro ezaka ba mbwa ke lati ni to salité bon ni to salité par rapport à la jeunesse ni peut to mais jeunesse on a déjà coûté jeunesse donc avant faut to savoir qu'on avait ni a sali allusion te kaka na mandat ya président ya président abani na président nani Mobutu Kasavubu ayena Mobutu Kabila le père na ndeko na biso na de président honoraire Kabila le fils toza ba congolais to bi idée ya nzembo wana wana eza par rapport au bato ba comprendre mais ngai na bakiseli bango kaka fa ba kepe ni to tongite bake makanza batu na tout prince kota muni ba mona prince wana bake a sosa ngake ndaka bumbu na yonso bake tuna ni to tongite pe fa yala mais yomo na moi peut pas contredire on ça proverbe moment awa libumo eza na nzala le ventre affamé n'a pas d'oreille mais obi pe que na kaka na le ventre affamé n'a point d'oreille obi que nzala 15 ans et na li papa 200 enfants so etonda rango on va li papa tika malembe na bisu yo na 2 ans yo salarani yebisa ngalo sana 2 ans moi na nzo na poto na suto na ki na 2 ans to salarani to no kwena mabele hotel mokwe so batiki obungi parce que biso na lingi na 2 ans sala tout donc muto ko na bateau magique ya Moïse on a appelé bateau magique soka beti bo to ko salama na asali 40 ya okemba ba France ba vandaka wana 100 ans 100 ans pour mon révolution française de Simbi Belgique 120 ans biso le na 2 ans nzala to Congo makamuto Congo asisango mais donner le temps nzambe aza prêtre koleka ye asala mukila kosa mukina jour moko que le monde soit le monde fuit mais nzambe asala mukina 7 jours oh obi ke tokena pas au monde président Félix faut mettre le mabo un jour pas nzambe ba un jour pas na ye ya otanga ma bible 1000 ans pas nzambe vaut un jour 1000 ans vaut un jour nzambe asala mukina 6 jours pour 7e jour après magi c'est que nzambe asala na combien les ans 6000 ans. C'est pas un jour, 1000 ans, un jour, non? Donc c'est le calcul simple. Donc, prêtre, donc, Yaya, donc, ça dit 6000 ans, pas ton amour qui le. Parce que 2 ans, le président Félix Fabou Congo. Donc, le président Félix a gagné un Zambéo. Mais tu as dit que Moussaka, donc, tu n'as pas parti au château. Tu n'as pas bêté. 1000 ans, pas Nzambe vaut un jour. On Nzambe a 6 jours. Donc, si Nzambe a 6000 ans. Mais Moïse, a 40 ans dans le désert, na bateau magique. Mais le président Félix na 2 ans. Asala makambutu Moïse a koka sala tena nzambe Moïse président Félix a lenga nzambe. Donc 2 ans faut nzala ceci là, a bon ça biloko tout makambutu non. Ba ba commune périphérique ba makala. Ba moni makadam pour le président Félix. Mais ba bumu ba otaba sosala ba sekuna ba moni makadam. Oh biloko atozi kwanga ngoyo yana ni. Ozo ba faut kwanga si kwanga yana ni. Faut nzele ya la diète. Mais Blanchard Tolo Bakeyo za d'accord ne ba sali interdiction nzembo empereur et les cas na ba média na biso. Nzembo za déjà animé na licho. Au moins ba combattre ba lingango.
nani baboketu so baya babeta na poto babeta mais kasi bana banzembo o bango balingi bajibe babetaka baweranson babetaka bafali pupa babetaka yango wana bazar siko tiango na album tokeli album biso ni totongi te mbe yani ni tosali te mbe yani kapesa ngala soki obeta te simba te mboka kufi na peso ba titre kufi deuxième troisième totonga Congo bukate ekole bonga bona sika na kate wana totonga Congo mboka kufi zalesi ya 5e siko oteka ngwa na pays du peuple na est oteka ngwa bo ça va okoti to sanité ngwa le zoteka mariage yo na mwasi na yo bongo bala tous les nzemba obimande comment c'est que ça mais d'ailleurs bobeta déjà kala la beta déjà eza chanson patriotique basala ngwe belé makana bombala na ba jamais te yo bi photo beta ba wanto surtout beta to tik bombat surtout bimana nani to salite anakata mariage bien moi c'est besoin ba c'est que yo allons d'accord ba censurer nini to salite ba katango le kapenda te ceux qui va respecter droit ya mboka te ba boya parce que ceux nzembe bimi to zwara specimen ndenge basalaka specimen ya mina mambongo bazwaka maquette ya plan botindi na censure directeur mzo didi kelokelo atali yango ayoki baexamine yango soki eza bien eza consommable na population eleki bango baleki te basalikani bakombateur basalaka na mboka totya loi do bazwi nzembo babimisi bango sa baleka na censure censure baboya bino nde naloki bata censure badéclaré bacombattant nde balingi bapesi bango opportunité toki bokotia koloba ke bato bakobeta na poto ezaka MPR sikoyo aza ministre ya culture ya poto to préfet poto aza nani bango bana baza nani kasi baza banani bacongolais tokeyo toke simple banda botama na mboko mona bafrançais bapesi baloi jamais tokeka français mosika so mona bagabonais bapesi baloi jamais bakoma congolais kobisa loi na poto allez-y comprendre tokota na dossier ya mama tiala mwana par rapport ya nzembo na ye oyo ayobi azokoma azoyemba par rapport ya ndoto oyo alotaki lombo makele si je crois bien abimelaki ye apesi baparole akoma nzembo mpona mboka depuis président Joseph Kasavubu azalaka ti lelo lwambo apesi ye nzembo apesi ye texte akoma et soki wana te tokoyoka ndeko na biso combattant moko boye roger abengi ye abandi kofinga ye na telefone ndira apiégeaki après fin de fin komi kofinga ye na telefone babiloko wana nyonso tonayebi te so ozwaki opportunité ya koyoka to mpe kolanda mambo wana nyonso nayoka mokala mamo roger le combattant roger le combattant camarade na ngai roger le combattant aka mbinga neti camarade na ngai mwana babara moto tiapi ya bafi bara moto bafi tava ape na famille mobutu toala kivula mwana kitambo tokoli na ye yeli mwana famille présidentielle donc tata okola moto ata sikale so leti kale so 007 seki bobonga babenga 00 munduki po na sina ya revolver ye ndo saka nango mwana patron mais lelo comme combattant bon mikili peut-être madame mwana patron famille présidentielle famille mobutu donc moni premier bar boîte ya kitambo chez bango oyo bera Gilio avant na Gilio oyo kimvula oyo la biso bujala troisième Lusambo papa José ba Roger les combattants à diagonale na badali bito di master moko Roger les combattants to kolina mutu na biso camarade nanga bongo edeni ni peli te nayoka ba texte wana mwa kala mais lelo c'est ba bandeli on ka sala on pare kala nde nayoka amwa gitambo na Lusambo moi famille baramoto mais par rapport à nzembo oyo mambo nzembo eza mambo eza lelo te mais imani yeboka sala ya mère onere ya kala posi nayoka ya kala oyoka ngo ya kala apija mère na téléphone abengi mère c'est maman répondre mère fobo ya kala ça ba inane ya kala ça ba inane mais ce projet nzembo o wana eza un projet il y a pas longtemps ko internet ne boza kapel bosa nyuso bosangi sima makala non mais azotu na mambo nzembo oyo bana solo autu na mambo ya nzembo oyo azobimisaka te non yo lobi ozoyemba nzembo oyo babimele pa lwa makede apesi yango message olingo oyemba na bando expliquer c'est que deuxième fois salami deuxième fois la première fois na yoka peka bona tolo ba deuxième fois te bon ngala ebi nanga te mais ngala ebi ki aza camarade tokola na ye akenda poto kala changer makambo na ndenge na pese mbote paza makambo asali mama na ebi te mais nga bandoto mosusu
nga rappel bongo nga sindo to mopela na moni ke zando to lukuta na lamuka na nga bando so elio ko ba ke zo lukuta to solo neti ngando to mwela na ke tuna pe avion obi na boya na lamuka na kati na be likolo nzambe na lota susite bando to muso yela nga so ke tuna pe hélicoptère habité même vena sobi et bien même c'est tout avion nada esa tu nzambe osali na aéroport na ote na tu nzambe onene place na bon hélicoptère en son boule bani bando to so olamuka tani to loti buni ozabo oloti ndoto mo lobi ke faut que bana ETNC dans 2021 donc comme président lamuka na omelika oleli makasu to omeli masanga omeli café oboko lala ngana na mukate na olota conscient ndoto tu ozabo bana nyongo ba mutema na so ni ozabo oloti ndoto ke osomba avion masa omoto nyongo la ndoto no bon ton numéro somba avion ouais piste ouais aéroport no bomba yo ça fait bon moi le pam te il est ndoto msona lota la lamuka ngase lota ndoto mona soni na ketu na pe avion na lamuka ngabite et puis pendant que ma sento na ngame te nzambe ndiye o te bosu na lali sur la pandiango la lota na paye des hélicoptères mais qui par rapport à ma kelena et qui s'appelle Malasinga na no chango na tel pas on sont habités pendant que monsieur le ba premier pays na boya langa et là to lali la muki le pas on a bino et comme la diamant aussi pas premier pays il faut pas que tu le pas on a bino mais to le parce que pour le l'autre lecteur tu découvrir diamant la carte bon là la tête ni à pétrole bolong wait mais to ba kemer à l'autre ndoto o école que le problème la pays te na ma moi tanga binga il y a des d'autres monsieur na lota so la moni que là pour grimacer ndoto langa na la muka langa ça me fait la mukina ya na beto na lota ndoto moko na sombe avion na mituna na keta na njiri na tu me remporter la piste mo na tu ça mais si ko pona mama chala mwana ko lo banini courage l'homme bimele courage c'est bon c'est bon oh moi c'est qui l'homme bimele courage abeta masola mboka et tout machin azar artiste munene l'homme bimela pas battre sur tout va me c'est que j'ai l'homme là bimela va ba uta mai ba pepe mais le tiens bimeli mais l'homme va vite na bimeli mais total à toi c'est la artiste munene ça la bleu raté total et bon on décolle biso comment faire un tempo kitoko azo finga e abega fingi ozazoba alinga fingi même ba bêtise tout le monde se maîtriser ça bon te roja ça bon te maman biso asala ngo déjà bon na assez pardon wa mère na biso artiste munene na mboka arabeta biloko raté beta tilelo malu po kolongola ngona ba fête ça passe et puis ce que j'aime c'est chez elle à valoriser la culture africaine na mutu wa China bravo artiste mukete artiste munene mais ndoto na ye asala ni ndoto na ye akomane nzemba yemba na ndoto na ye asala ndoto na ye lomba lota pas te taka mwana mona lota te tieni malota mère ebitina lota tela mwana allo mère le roi allo tisier asala na mère to ne ko lota mwana bien lomba pesa suna guitare na mwana mais voilà gamme Congo sera moi la classe mais papa va pas na école tu attends à souster comment tout le monde a tout mais courage mais non le babo c'est que moi la moi histoire moi absurde na boulé tout le monde a l'autre la question na somba avion na c'est mais pourquoi il y a pas problème pour sur aéroport quand on a chamo la bima final pour sur la tala ça va calcul na mon avion zo couraté parce que ne décoller il faut beaucoup parler monsieur sogi babi toute vérité n'est pas bonne à dire monsieur rolo tango mo bombe en très bien nanga na bombe na biso na bona na bombe na mère pèse non yo conseil ko ko pèse soki net mo j'ai beaucoup de respect l'homme papa si andimi atika biso tout biso za monde ndula aleki biso toi que pas mère donc ton di mana plan bima aleki bino aleki ba mukulu biso to aleki ba we ensemble ba ko faire mide les maman d'abord pour maman babota biso apesi ndoto pas pesi na gamme na mo na guitare donc ça va déjà voilà bonne chance c'est pas mère ouais maman na biso na suka to funga appel solo ya petite sœur na Karine Karine mon compte ba auto fiancé courage elle est bien et suka la nzela te que bien wa petite sœur propre quoi bosola ni bien tilelo petite sœur la soirée tu as bien ngata soirée tu sais car ya sekara sama zo ba ya sekara ni kara sekara na mo kara cool bangana deux points communes bangona Yvette Kalombo attention Yvette aussi nous soir na Karine
bon bien baba ya na ngai ya na biso ayoka na raté ba beba na somo te menga ni ngaba mbali makasi ya na basali pe comme na ngwe simbi o tumbi yebani ba keke voilà basa pe boulot na bango bien so azui libala eza droit civique o sing na moi c'est tout so ko li fazo mbali courage ezande bien esuka na nzela te esuka na nzela te nde ya bato mosusu esuka na nzela parce que na mambo internet ya moi compliqué omona mo bali lelo lobi to moyo ka ba boyi yesu se ya ngombo neti ye pe autozo copain moko boye bakoma ntina niveau ke bakesomba biloko basala bamaputa mais sukasuka ese limita nango ya mabe grand garçon mon côté na biso na kitambo avant na oya fiança masa petite sœur na ngai Anastasie masa na ye na bandundu jour ya libala garçon na ya te to fête ya été libala iraté momiana aba ona ba ete ya ba garçon momiana zonga avant na ba Gibson mutikondolo apese mboto momiana zonga avant ba Gibson pour maman marraine ya libala na bango nde maman les Gibson moi c'est pour faire muti Momena avant na zo bela raka souci que le mariage est raté à bela raka ti akufi les 4 ans ou 3 ans les to bana boy 3 semaines passées la télé internet dans une photo à garçon bâti pas kufi wow kufi na dans le raka alors nzamba ya rapport na ba faible nzamba yo karabato yo bana forcité tout ça la bien pour le besoin de la biso bien soki toboaka likolo ekwela so bakolo nango tombolela onyo obwaka soki ekwelaka yo moko obimi yanke osi obimi yanke mpa nzambe vraiment obimi yanke mpa nzambe donc tozalaka bien na bato mpo lobi ya biso te mais wabi mabala yango dire eza ya concurrence mpo toyomonaki grâce ya bali toyoki mpe ya grâce ebibisi baproblème toyomona mbala moko bafiancé karine nayebi te ndenge bagroupe na bango ezalaka nga nayebisi ngai nakangami kaka kotobiangake azwi fiancé azobala bonne apesi bonne chance po chance na bonne chance chance ya mbongo te soki nakabeleki na kokwea po akongole babango apesa moto chance na eloko azosala nga na eloko ya atrepondre libala eza eloko moka bien napesi bonne chance leki na nga bala asavoure na libala na ye asepela mpe na libala na ye voilà tokomi na biso na suka Blanchard Mosaka tosukisa bongo na information ya suka ya Jimé Piana bande de match vraiment yango nde vraiment yango makambo totobeta de $50 bayeteleki nayebi na confinement ano tobeti $200 $300 $250 ah papa chéri non mais tobeti mpo ya prix tout mpo yaza ya batutu donc tozwi tu mwa repos moke mpo soki 96 concert banda mambo ebandi tobetaka vendredi samedi dimanche toko tope mwa moke tokolekole baplan tozongela biso d'ici là mpo lobi namoni biso baconcert eye lisusu kaka chef sege bapesa val apesa biso na presse tobenda otangatanga yango en tout cas félicitation na bamasa to ya mouvement baconcert eleki kitoko tobeti bien na baconcert wana zule mercredi jeudi rep zule malobi namonaki na rep bona baconcert aozala te alors ezala te parce que ye moko amonanaka te bapesaki raison kakomai mwa mosika azwaki mwa pale mwa loin lobi namonaki na rep toki na rep lobi ayaki na répété ayembaki pe oui ayembaki apesi baraison ke anor emonana te mpo akomaki na bakota babibwa longoki bakoto taki abongisa pale asala makambo te ezoki mwa tan yango abinda mwana na rep papa chéri pala ye bcbg amonaka yango afaka biso eza fonction publique zwaka matricule na yo batela matricule no batela bulo na yo sozala malade tokopesa loi tokopesa repos opema nano soki oza na contre temps obali sika ozwi pale sika kaka ndenge ezala na bacompagnie tout ato voyage osengi permission okosa mpe inano ye ayebisa yango kaluji ayebisa yango shai ngenge na podium abeza plan na bino ntina kosala bamouvement soki ekina te soki oyeya koyemba no awa obimemisa nzembo toyembeli yo donc taka lider alobaka bongo lider aka bongo moto aka na mabe na ye mais papa chéri ndi malamu nezipaka mabe na ye mpo malamu eleki mo ebele e moi vivre na biso ndima teke o ondire musicien normal nzoka bosi na biso bozoseka bosala bablague tout la neti nga bengaka ngai kolo 10% kombo apesanga mais c'est le 10% mpo ayebi kaka mosaka soki aye na com donc se ya milongelaki 10% va bomona bongo wana abengaka mais c'est le 10%
ngali ya la gebete ngali ya rangenza so papa chéri azwi lipa ngali na rangenza na lo kwanza maele na mesa na bara mela masanga kuti likolo ya mesa ozo kwa na mesa wa verte nga papa chéri nga meseli 10% donc ba mosaka so eta na 8000 bo sepela te donc c'est kataki ma wisa na nga bon et puis akopesa so seka sauf que na zokita ba giseli yo donc ba malamu leleki mabe na ye ya moto ya na ye kaka te tika kete to vanda na ye donc vraiment aza leader yo na kumisa nzambe ndenga pesa biso ye voilà merci beaucoup mon cher Moussa retourne na biso na suka dernier mot pour cette émission et plutôt comme on a biso ba fanatique papa chéri merci na ndenge bobandi so ba concert nyonso pe bozo ya toujours na biso répétition mercredi jeudi na G-Star yaka somba consommation na yo tala papa chéri mona Gidel mona Rio mona Sege mona Mosaka mona Roger Ngandu mona Chuda mona Kibens mona Zulumbonda mona Mututu vous vendez bien to vendre dans les 19h à 23h donc merci na ndenge bo assister papa chéri na ba concert tout abina pesa no merci vous me quoi musika ntetete bilenge toujours pembe na so bazo bengi sepela passe tout bozo bo sepela atonda bolingo lokwa nteta komo pa kota linza na tomate benga baninga ne balebele donc vraiment boire sepela yemo kwa boire rapso ba personnel to sepela alinga sala o sepela biso tout na bino lokwa molei mobuku manga e moloko mobuki manga solo so ale manga likolo liango mo po mtebo mata faut aller manga na sekwa kabla na bato donc merci lisusu numéro na ngo changer t 09 98 12 37 12 09 98 12 37 12. Le PC va tout mbote Roger ML, l'œil de Salvatore sur net, Chéribin Tanzambi, Mathieu Mbumba, bon anniversaire, vous mettez que jamais. Zepengenio, Ticho Ndambito, Tete Nema Boko Bank, PDG Ali Maimona, Mère Nolubaki, Jansi Saradia, Jansi Koumé Saradia. Vraiment, na lingi bino trop, bozala bien, Zamba Pamolabiso, site Nepso. Afrique Elengi. Afrique Elengi. Ah, faut se regarder les mambelengi, puis n'importe quoi on est là. Richard toujours na pointe, côté vous donc. Ah, caméraman a filmé un combat Mohamed Ali na Foreman. Alors moi na muké na bébé déjà. Ah, ça va. Voilà. Vraiment. Merci beaucoup, chers amis internautes. C'était un grand plaisir pour moi de partager ces bons moments avec vous. Nous savons que. Tout de deuxième bien. Léopard à équipe n'a plus sa zobé talelo. Toroyo kaka bawo. Donc ça va vraiment. Merci. Quoi. Voilà, merci beaucoup, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci à Richard Tessa de la caméra. Grand merci à Karine Manessa Boutiche, Exi Kessa, Vicky Kessa Nassisea. Et puis dans les chants de le chinois congolais, Norfelina a NN de style. Maman Emilie Nzemba, tous peuplés dans Betolo, Maman Bitakisombe, il y a Caps Kapanga, la Lome à la Roll, c'est toi qui est début sur Salafood, notre entreprise événementielle située à Katia Paris. Salafood, on a un service, on a un fête, un mariage. Organisation, réunion, surtout au Borozanango, tout ça, il y a bien repas qui toque au service traiteur et l'ENDA. Et puis tout ça, livraison, il y a Biloko partout. Il y a Paris, parce qu'entreprise est située dans Paris. Si vous voulez nous contacter, toquez sur Instagram, Borozabi sur la facilité, Romika Salafood, Toza Mobimba, Toyena, www.gmail.com, Toza Wana, Torope Sabino, Opena, et Kozala, excellent. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes pour Sir Africa et la télévision. Bye bye. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.